tout balandaka vérité na politique. Nazo remercier na bande konyo ndenge boza ko s'abonner en tout cas ebele na émission na bino vérité na politique. Nazo ngili sous le lot pour na kolobela bino après discours toujours il y a chef de l'état mokonzi ya mboka papa na biso Fati Beton na makambo oyo ezoleka na kati ya parlement eza pasi na mawa ya komona bandeko na biso ya FCC tobenga bango ka bandeko po bazaka bandeko na biso tozalaki na bango toliaki na bango malgré tout basala biso mabe ebele mais bazaka bandeko na biso oyo ya FCC eza pasi na mawa na discours ya mokonzi ya mboka oyo alobaki esengi na ministre a démissionné Kabunda na miniti oyo il fallait azala mwasi moko oza mama il fallait lakisa kibo mama na yo o lakisa pasi na yo ya kibo mama epa ya bana ya Congo ba Kongomani nyonso na bandeko nyonso o ba signature na batu ya FCC baza na kati ya ba signature wana ba signaki normalement mama na biso mabunda oza okoki lisusu kotambwisa kosala ba réunion ya parlement te normalement na kati ya loi na biso oya mboka eteke bana ya mboka bana mboka bakongomani nyonso tu bakotisaki ba signature na bango na si nyonso bolandeki mukolo oyo mukolo ya liboso oyo bana mboka bayaki po bakotisa signature bakangaki ba bureau nyonso tu même na ba toilette oyo tobenga lingala WC esika batu bakenda kosala zongo inene esika bandeko bakenda kosala zongo ike mabunda akangaki yango mais na mboka balembaki te balobi lelo komi akangi akimi tukoya lobi mokolo ya lendi bayaki nasi biso nyonso tomoni oyo elekaki na kati ya parlement mais soki tolandi na kati ya makomami ya constitution na biso na mboka ya FCC balobi violer constitution ya mboka na biso. Ok, c'est non. Eza lokuta majorité ya ba député ceux qui bakoti ici la pétition na bango oh to benga ngala ba signature na français na lingala na habité signature na lingala to ko benga oni signature ezali lokola kotia misapi batie misapi na bango pona kolakisa ke il fallait asala rapport aebisa na bana ya mboka parce que ba député baza wana pona bana ya mboka boza wana pona mboka boza wana pona ba intérêt na bino te. Il fallait posala rapport bolakisa na bai na mboka ke tala tosalaki boye mais tant que bosalaki yango te bayiba na mboka bakongomani balie kolakisa bino bureau nyonso tu oyo ezalaki na nsima ya mabunda na bureau wana na mabunda na batu na ye nyonso tu balakisi bino ke bosalaki rapport te bolakisaki na yeba na mboka te ke tosalaki boye. Alors tango baye kokotisa rapport na bango makomami na bango ba signature na bango bokangaki ba bureau bozalaki te bokimaki baye mokolo mususu pona kokotisa
secrétaire général oyo alandaka Mabunda ayambi yango azwi ba signature na bango makomami na bango misapi na bango azwi yango tant que ya yambi yango eli koloba eke Mabunda akoki lisusu kosala bosangani te ya parlement akoki kosala yango lisusu te. Il faut bazwa ndeko kongomani oyo azali na bambula ebele moko na mibale oyo bazali na bambula ya mikie. Na opesa exemple ndeko oyo nyonso na kati ya parlement kolongola Mabunda na bandeko nyonso tu oyo bazali na kati wana oyo azali na mbula ebele koleka bandeko mosusu yende mutu akosala réunion yende mutu akosala makambo nyonso po toluka solution na kati ya parlement. Na sima ya ndeko wana bakozwa bandeko mibale oyo bazali na mbula mokie oyo bazali nano babebe na mbula bango nde bakozala misato wana pona kosala misala na kati ya parlement pona koyeba ndenge nini tokoki kosala pote totambusa mboka na biso. Mais nakanisi biso nyonso tu tomonaki makambo oyo elekaki lobi na parlement na biso esalaki pasi vraiment na mawa ya komona bandeko oyo botambwisi mboka pendant 18 ans bosali eloko te mais bozali lisusu koya pona kokotisa lisusu mobulu boli kondima te. Mais na bolingo ya nzambe na bolingo ya mboka ya kolinga ekolo tomonaki secrétaire général ya parlement oyo alobaki na si bandeko nyonso bolandaki yango alobi ke lelo masolo oyo tosolola na kati ya masolo ya mibeko oyo tosolola na kati ya parlement lelo ekosalama te tokopesa mokolo po tosala masolo yango. Mais masolo yango ekosalama Mabunda akoloba lisusu te Mabunda akozala lisusu liboso na biso te ekozala tokopona tokobongisa bureau ya mukolo oyo azokomona na mukolo na kati ya parlement na bana ya mike mibale oyo baza na age ya moke po totambusa parlement mboka na biso. Nasi bomonaki na bandeko oyo basalaki kobuka kiti ya Mabunda babuki kiti ya bandeko nyonso bavandaka liboso mpona kotambwisa parlement babuki yango. Namonaki nalandaki na réseaux sociaux bandeko ebele bakondane bandeko mosusu basepeli eza makambo oyo ezalaka na yango. Soko tali na bamboka ebele okomona esalama parce que kanda tolobaka kanda ezalaka nde mopaya parce que mutu soki akomi na kanda na makambo oyo azomona eza malonga te akoki kosala n'importe quoi eza normal. Bato mosusu bamoni yango ke non oyo mboka ya ndeni te eza normal ezalaka. Na asir na kati ya émission oyo nazali kosala réalisateur kolakisa bino parti moko ya mboka moko bokomona eloko ni eleka na mboka wana kati ya parlement batu babunda batu baswana batu basala nyonso oyo esengaki basala parce que ezali makambo ya mboka babundelaka yango. Ntango omoni ndeko azali comprendre te boza kolakisa ye ezali boyo aza koyeba te eloko ni azali kosala il faut kosala ke andeko ayeba yango na makasi po a comprendre epesa ye makanisi akende atala atanga na kati ya makomami ya mibeko ya mboka na biso po ayeba eloko oyo bandeko bazali kosala ezali ya solo ezali mabe to ezali malamu. Yango bomonaki bandeko na biso oyo ya IDPS
na bandeko misusu même na bandeko ya FCC o bazali ba uta na kati ya famille kabiliste o ba koti ba ye poto sala ino sacré pomboka na biso kono liboso ba lobaki yango na si bandeko mingi bayokaki pe réalisateur na ngai Edo Flash ako balancer bino ba vidéo wana bokomona eloko nini oyo esalami na kati ya mboka na biso Congo na parlement pe bokomona na o esalama na ba mboka mosusu na kati ya parlement. Premier ministre ya mboka na biso Congo oyo azalaki tangu bazalaki na collation na minute oyo ministre wana esengi a démissionner akene ko mona mokonzi ya mboka Fati Beton ngala benga kaka Fati Beton mokonzi ya mboka akene ko mona mokonzi ya mboka po ayoka na mokonzi ya mboka basolola na mokonzi ya mboka me mokonzi ya mboka aboyi kosolola na ye mokonzi ya mboka asengi a démissionner. Alors ce qui ne connaît biso wana ministre a démissionné te ce qui makambo ya parlement et que vraiment na olenge ndenge esengi ekende te na kati ya mboka mokonzi ya mboka akopanza lisanga wana ya parlement balobi mokonzi ya mboka yende aza mokonzi ya mboka yende aza mokonzi ya mibeko yende azokotambusa mboka na si bandeko mbino bomonaki na kokende na parti mosusu ya FCC na koyebisa batu ya FCC boye na koyebisa batu ya PPRD boye na koyebisa batu ya Kabila boye mboka wana Congo eza ya bino moko te biso bandeko oyo tozolinga changement na kati ya mboka tozokabola te que non comme ozalaki mutu ya Kabila comme ozalaki mutu ya FCC comme ozalaki mutu ya Fayulu comme ozalaki mutu ya Jean-Pierre Bemba comme ozalaki mutu ya Moïse Katumbe comme ozalaki moto tokaboli te tosengi na kongomani nyonso tu oyo alobi oyo toyebi ke oyo ye moko na motema na ye ayebi ke naza kongomani tosengi na bino nyonso boya tosangana tozala liboke po totambwisa mboka na biso pardon toza na posa ya mboka na biso ekende liboso toza na posa te mboka na biso ezalaka toujours na pasi nakanisi lelo mboka na biso Congo toza na demi-siècle donc 50 ans ya pasi 50 ans ya bowumbu mboka na biso ezali kotambola malamu te tolingi to changer mboka na biso po mboka na biso ekende liboso. Alors kongomani nyonso tu oyo amoni azali kongomani mokonzi ya mboka asengaki biso tozala liboke biso nyonso tu tozala lisanga po totambusa mboka na biso Congo. Na oyo elekaki lobi eza pasi ya komona bandeko na biso ba congolais oyo bazali nanu na makanisi na sima ya motu oyo bazali bongo na bango eza na sima ya motu bazo comprendre te ndeko moko na kotanga kombo na yo te mais je pense que bandeko ebele bolandi ba vidéo oyo circulé na réseaux sociaux oyo ndeko na biso ya FCC abimisi munduki ana mbeli aza nani po azala na munduki munduki biso toyebi munduki ezalaka mpona basoda bamilitaire bapolicier munduki ezalaka mpona bango na poto a biso ozala na poto oyebi ke munduki po ozala na munduki fo ozala na licence fo ozala na droit ya koporte munduki wana na ndako na yo to na poche na yo to na esika nisi yo kotia munduki na yo mais tomoni ndeko wana aza na munduki aye na munduki aye na mbeli po intimide batu munduki wana azwi yango wapi nazosenga na ministre intérieur ndeko wana oyo azalaki na munduki na mbeli ndeko wana ifo bakanga ye ndeko wana ifo asala boloko
po ayeba mabeni niye asali. FCC, PPRD, Joseph Kabila, ba membre na ye nyonso tu oyo bazali kotia mutu makasi mboka wana ezali ya bango moko te. Mboka wana eza ya bango moko te. Tangu mokonzi ya mboka alobi mutu nyonso fa tosa. Na osenga na bandeko na biso lisusu ba policier. Nga alandaki video oyo elekaki lobby na parlement na libanda na côté ya bandeko na biso ya IDPS na bandeko na biso musu ba parti musu oyo bayaki ko soutenir idée ya mokonzi ya mboka na différence ya FCC PPR2 bango nde baza différent na maloba ya mokonzi ya mboka. Tomoni ndenge bandeko na biso oyo bayaki po ba soutenir maloba ya mokonzi ya mboka, oyo bayaki po ba soutenir mboka, oyo bayaki po ba soutenir bayiba na mboka, oyo bayaki po ba soutenir ba Congomans. Ke mboka ke no liboso tomoni ba policier ndenge ba beti bato. Tomoni ba policier ndenge ba kweyisi bato mususu balali bazokoka même pas koloba te na micro. Et pourtant na uteki kolanda avant discours ya chef de l'État, na uteki kolanda ndenge mokonzi ya mapinga alobaki biso ba policier, biso ba mapinga toza ba apolitique. Mais apolitique yango tomoni yango te. Ndeko mokonzi oyo lobaki makambo wana meka kolandela dossier wana tomoni yango te. Tomoni babeti bandeko oyo bayaki po babundela mboka, tomoni babeti bandeko oyo bayaki batalisa na population na bakongomane ke makambo oyo mabunda azali kosala ezali mabe, azali kotosa mokonzi ya mboka te. Tomoni bandeko wana babeti bango. Mais par contre ya bandeko oyo ya FCC, bandeko oyo ya PPRD, tomoni eloko moko te, ba cadre bango malamu, ba protéger bango. Tolingi eloko wana te na kati ya mapinga ya mboka na biso. Ndenge kaka mokonzi wana ya mapinga lobaki babino bayibamba na mboka oyo bozali ba policier, ba militaire, bino to bosutenara bobatelaka ekolo boza ba apolitique. Tolingi bozala toujours ba apolitique. Tolingi te bokota na kati ya politique. Sala mitindo oyo bapesi yo osala na bakonzi na yo. Soko buki mibeko changer mibeko koti parce que ndeko na yo aliaka na FCC, aliaka na PPRD, aliaka pa Kabila. Tom oimoni ke non anoko na nga azalaka kote wana ya mabe yo ye po o protéger ndeko wana, ndeko keba, ndeko policier, ndeko militaire, bino surtout bajan de l'ordre oyo bochaka bibeko na kati ya mboka oyo botambwisaka ke soki mokonzi soki bakonzi batie mibeko bino boza wana mpona komibeko wana esalema ndenge mokonzi atie bokeba parce que tomoni mingi tomoni makambo ebele 18 ans ya makambo oyo ndeko alobi boye oyo eza normal bakangi ye basali ye boye basali ye boye tomoni yango mingi. Tolingi changement total. Même na biso ba peuple tozali ba civil, même toke na peuple oyo bazali ba mapinga oyo babatelaka ekolo, tolingi biso nyonso tozala nzela moko, biso nyonso tambola elongo moko, biso nyonso tozala na mibeko tosala mibeko ya mokonzi ya mboka. Na Congo tozali na mokonzi moko Obe Fati Beton, Félix Tshisekedi Tshilombo Fati Beton, yende mokonzi ya mboka na biso. Yende akotambwisa mboka na biso, yende akolanda mibeko ndenge esengeli na kati ya mboka na biso. Tokomi na tango ya état de droit. Toboyi lobi bakangi yo batie na boloko ekomi bato bakomi koloba biloba loba ndenge ba congolais to mesana koloba ba congolais to changer. Soki to changer te mboka na biso ekotambola malamu te. Biso tutolelaka. Bino ba policier, na opesa exemple. Bino ba policier ba futaka bino combien? Mbongo oyo bazali ko futa bino pendant 18 ans. Bokoki même pas ko futela bana na bino classe. Bokoki même pas ko lesa bana na bino. Basali bino président Fati Beton asali
bana ya classe bakendaka classe ofele mais kaka batu wana obino ozali kokotela wana FCC kaka batu wana basali mobulu bacréer bekole mosusu bazwi bandeko na bango oyo bazalaki même pas baprofesseur te oyo bazalaki même balakisi te bazwi basali bango batie bango balakisi bacréer baekole mosusu oyo kutu bakombo eyebani te mpo bazwaka mbongo ya leta baliaka bandeko na nga tofongola misu bana Congo tofongola miso bakongomani tozokende wapi na Congo tokomi na état de droit toza na mokonzi moko moto akopesa ndakisa aza kaka moko président Fati apesi ndakisa alobi boye asali boye bamaka mosusu oyo tokanisaki ekozala bongo te mais oyo tomonaki biso olingi ezala boye est-ce que toza sir mais asali yango mais pourquoi tozokende toujours na buzoba to changer bandeko na ngai makambo oyo elekaki na parlement en tout cas esalaki pasi na libanda ya kati nalobelaki yango déjà mais ya libanda esali pasi ya komona bandeko mosusu oyo bayebi babundela mboka mpo mboka ezala malamu mboka echange batie bango bazali kobeta bango bakwesi bango bakao bazokoka même pas koloba te me bandeko oyo basala mabe pendant 18 ans tomoni ata mabe na bango moko te tomoni ate esika moko te ke bandeko oyo baye kobundela mboka basali ye boye bakati ye machete basali ye boye tomoni te mais tomoni bandeko mosusu oyo baye kobundela badroit na bango bakati bango machete na mutu ntango bazali kokata bango machete na mutu bino bamapinga oyo bobundelaka mboka oyo bobatelaka mibeko ya mboka bozalaki wapi ndeko moko te aya kokosa yo mapinga parce que lobi ekobalukela yo omoni lelo bato ya FCC bazali kobanga bango balobaki baza majorité soki boza majorité na kati ya parlement pourquoi bokomi kokima parlement pourquoi bokomi kosala ba n'importe quoi boya yango mokonzi ya mboka alobaki akonome formateur akokota na kati ya parlement mpo ayeba ya solo vraiment soki bandeko wana bazali vraiment majorité na kati ya parlement yango omoni bakomi kobanga yango omoni bakomi kolenga mais bolenga bobanga bosala nyonso bolingi tokokende na bino tina suka parce que boza bato ya mabe même bible tolobaka biso bakongolais toza bakretien tolobaka biso bakongolais toyebi bible mpo so totali même na ndenge ya kosambela na mboka na biso Congo na mboka oyo ya Congo biso bakongomani tozali bato ya yambo na Afrique oyo basambelaka na koleka oyo baza ebele oyo bima église okokota église okobima koto église Congo eleki bekolo ebele na Afrique na église donc pona koyandola yango elingi kolobake tosamelaka makasi koleka bakongomani koleka pardon bandeko oyo mingi toza na bango na kati Afrique surtout biso bakretien na longoli na bamusulman parce que na mboka na biso Congo bamusulman baza mokie bakretien baza mingi na longoli na bamusulman na bakretien toza ebele oyo tosambelaka totiaka bible tous les dimanches tokendaka église bato mosusu balalaka na baeglise bato mosusu basalaka journée dans l'église mais ntango tolobi ke tozali kosambela tolakisa yango mpe na misala napesi paster Mukuna mbote esika ozali paster Mukuna réveil patriotique oyo osala misala nango emonani paster Mukuna nzambe vraiment apesa oyo ebele na musala oyo bandaki na ba révélation oyo pesaki pona kati ya mboka na biso Congo lelo tomoni yango oyo esalami bato ebele bandimaki te ke lelo il y aura un changement na kati ya mboka na biso bato ebele bandimaki te ke lelo Félix Tshisekedi ya Tshilombo akoloba oyo alobaki mais alakisi bino ke ayi mwana mboka alakisi bino ke mboka na biso faut kende liboso na pesi botondi mingi na bana nyonso tu ya IDPS ba parlement debout oyo batu bachola bino oyo batu baloba n'importe quoi pona bino
mais lelo tomoni oyo bazolaki koloba ezalaki vérité yango lelo vraiment esalami. Bandeko nyonso tu oyo baza ti lelo na kati ya FCC Joseph Kabila tozobenga bino nyonso bayiba na mboka boya na kati ya union sacrée po totambwisa mboka na biso. Ndenge na uta koloba très ezali kokende nanu edémarré te mais batie ngonga oyo ekodémarré ndenge tomonaka na bagare surtout biso na poto a soko ye na gare okobwaka miso liboso na tableau otala train wana ekokende ngonga nini. Mais soki yo ozwi retard train wana ekangi porte nango ekei ntango yo koya train se ekei orate train. Yango tozosenga na bandeko nyonso tu bakongomani nyonso tu oyo baza na kati ya FCC oyo baza na kati ya baparti politiki mosusu oyo nanu basa adere na union sacrée te tozobenga bino nyonso tu boya tokota na kati ya union sacrée po totambwisa mboka na biso ekende liboso. Kosala lokola bandeko mosusu te oyo basala alobaki mabe pona Fati Beton parce que amonaki yango lokola ezalaki maseki ntango akoti na kati amoni ke makambo yango vraiment oyo président Fati Beton alobaki ezali vraiment bosolo abangi aye kokota mais chance na ye parce que akoti mais oyo etikali ngonga yango boya tokota tosangana. Alors pona moko lelo nasuki awa tokuta na bino na émission oyo koya po tosolola toujours makambo oyo ezali koleka na kati ya mboka na biso na kati ya émission na bino oyo bolingaka mingi vérité na politique. Bo s'abonner massivement na kati ya chaîne na bino vérité na politique. Toza wana po na bino ba remarque na bino ekosala biso pe malamu poto meka quand même ko changer esika moi mbeba ezalaki. Na pesi bandeko no surtout oyo balandaka émission vérité na politique bambote na bino pe na pesi mbote na réalisateur na ngai mote mingi pe na pesi bandeko yo surtout ya Yeba TV bambote na bino pe na pesi papa Sango oyo asalaka émission na ye ya bosolo na politiki bambote na bino biso soto za lisanga toza liboke pote mboka na biso etambola eke liboso ndenge nzambe a pesa biso kita ebele na kati ya mboka na biso na soki lelo pona moko lelo tokutana na bino na émission oyo ekoya soki nzambe oyo akela mokili abate de biso to soki na pona moko lelo bye tokutana na émission oyo ekoya.